na okaki mwana mwasi nyonso tu pamba te moto na biso makasi même soko na kati na ndako na yo lata kitambala na yo eza nécessaire oyibi te ntango papa koyela yo oyibi te na kokutanaka bato ebele na libanda soko akoti na ye ndako ya nzambe te atie motu pamba biso te biso bakimbangise normalement il faut tozala na kitambala na biso na motu esika nyonso tu oyo ozali pamba te ntina ezali bino bamama bozali na kilo moko kosekana te nalobaka yango coïncidence ndenge boye tata Joseph akufi na ye mama Marie atiki ali kobokola mwana batata koyela basi bakufi na bango ekasinkhaka nzemba ye bokole mwana papa simo kibango bakangi ye mama mwila bokole bana ikamango nini wana ntina ezali bamama bokanisaka likambo bamadame omonaki Nicole ntango azalaki awa ya solo ye mundele atia kitambala ezali kokita kaka atia kitambala ezali kokita kaka pamba te soki na bango ezali ndenge mosusu kasi soki amoni ngai ake kokambata atie kitambala il faut tozala na likanisi boye moto nyonso tu ndenge bana moke il faut omeka nano koteya ka malem te akomeli il faut te faire comprendre na bato wana tala biso na linguma na biso boyo na boyo kokende na ye na violence te kenda malem okuzwa ye kaka meme moto ali okota na kati na linguma na biso tambula ye malembe luba na ye malembe okomona kaka ete ale ye mpe abongoli mutima na ye alandi yo mais soko okende na violence moyen te biso na Kongo balobaka ete mosapi okuzwaka bansombe ekendaka moke soko tiango makasi aleki mpe akei musika ezalaka lisese makoko na biso perke eza nécessaire